CGTV, maman, CGTV, papa, Michel Mayabou, CGTV, Africa, Europa. Ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse. Bienvenue sur votre chaîne préférée Congo Gold TV. Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure que vous allez nous suivre en direct des Congo Gold. Vraiment, surtout mingi na ba abonné na biso ya Congo Gold. Nga meta immortel na linga kabino mingi pona bike bino nde bozala na pona koyoka biso. Surtout pona ndenge bo disposa ka matoi na bino pona koyoka ngata ngo nyonso ya ngwana na pesi ba mbote mingi pe ba bisu na bino nyonso. Pourquoi pas à Michel Mayabou, mon papa. Na pesi ba mbote mingi papa esikozo la ngana mama oyo. Balobi kini mboka ezokende na kokoso nde bande ba libanda bazobenga bazoloba na biso. Malgré que biso moto za na kati ya kinya vraiment toujours sentir yango penza makasi te. Malgré moi, koninganeza par rapport à ndenge tozalaka, mais toujours sentir yango vraiment makasité ndenge bandeko baza balibanda mboko basobenga biso baza ko babala ko se lamenter beaucoup plus pour na biso. Entre ta biso nde photo se lamenter pas na bango pour na bango pour bango vraiment bokono o eza ko déranger bango modèle koti biso na mboko na biso ya Congo Kinshasa et koti penza makasi bongo te. Nombre ba mort o eza kuna libanda biso na mboka oyo eza vraiment bongo te. Et yango na lelo na sepela ki ko yamba pona bino abonné na biso ya Congo Gold Télévision P balandignon sur émission tout sauf rien kumba makalanga moko meta immortel na yambi pona bino mosala nzambe babi na debia mozala bien pona ozali pambola basala nzambe babi ndako yamba basala nzambe zanda ko epambo maka pe na ndako wana bazanga ka maya ko milate bazanga ka farine te bazanga ka lipate bazanga ka lipate vraiment yango le lobiso na Congo Gold toza ya ko sepela pe ba o nyonso bazolanda ngana bandako na bango boza ya ko pambo mapo boza ya ko sepela po lelo na mimi pona bino moko ya basala nzambe o azala vraiment honnête o atambola vraiment na droiture oyo a deviaté le quoi ba msusu o bino boyi ba kombo botanga bobengaka vraiment ba deviaté baza vraiment kaka na Bible akenda penda kaka na Bible nyonso e dépendaka na Bible na kombo ya mosala nzambe apôtre pasteur Jean Matadi évangéliste bonne ba vraiment te po nyonso to nga bengaka kaka pasteur je Mosco a ko expliquer biso ce qui azaka évangéliste apôtre prophète ndene bien mamba prophète te ndetro solana awa so vraiment ba ko fonga so caméra. Bonjour papa. Bonjour maman, bonjour ba téléspectateurs nabiso nzambe pambola bino. Ok, merci mingi. On se présenter malgré les gens ont présenté que mais moko pe aussi présenter pe au ministère na yo ce qui oui ngai kombo ngai Jean Matadi nazali évangéliste ministère nangeza évangéliste mais nazali pour exercer fonction ya pasteur pour nazo diriger église la sanctification tout bien EGSA eza na Kimbangu na quartier Kimbangu na commune Kalma na Kinshasa. Donc nazali pasteur pour diriger l'église le ministère nangeza évangéliste parce que naza muta terrain pour nous gagner ba ampon à Jésus-Christ. Voilà. Ok, merci mingi pasteur. Pasteur koyo kandenge to ka ki message ezalaki na ezaki lancé na chef de l'état qui ba église et kangama. Bino étant que basala nzambe. Asengi prière to bondela pona mboka. To prier pona mboka pona bokono oyo et kotaki na mboka Congo. Mais entre temps lobi ke ba église et kangama. Bokoyi ko sangana plus de 20 personnes té entre na ba église na biso to biki bat bazaka ebele mingi mais habitu nani mokonza mboka lobiki bokoyi ko sangana plus de 20 personnes té ba église kangama pe to sambela makasi pa nzambe bino basala nzambe et sala ki bino ndenge ni l'herbe boyoka ki nouvelle wana. Bon en fait eza eloko oyo biso to sala ngo suscité to mitu sapona tia nango te. Pourquoi parce que c'est quelque chose de mondial eza eloko ezaka na Kinshasa te. Chez na Kinshasa ou bien ezalika kana Congo tu na to te melango makashi. Ko eza mukile mobimba to moni pe que maladie ezali ya solo eza par précaution yango tondimi mais eliko ba que tozali ko sambela malgré tout ça tozo prier parce que c'est une église primitive, une église de bandaki sika.
persécution côté na Jérusalem bandi mazo sangana sur place morote ndeska église wa benga église de maison banda bato sambala bandako ba prier sambala bandako bandi mazo sambala ba kuta mazo prier par preuve au mona que mokolo bakanga Pierre à côté na prison tango Pierre abimi na prison akende na ndako ya mama moko boye kombo na Marie bandi bazena kati ndako bazo sambala kati ndako bien sûr que par nombre il y a 20 et les quartiers mais bandi mine ba stratégie na biso nous avons des moyens de sokutana ata 2 3 4 ndako na biso mo kaka to sambela kuna nzamba zo kabiso. Ok, merci mingi. Merci mingi papa vraiment. Merci mingi pena bande konyo soazo landanga bozala toujours branché tozo kende malin bena bino vraiment beaucoup sepela tito comme na suka papa to monaki bande ko mususu ya ba pasteur balekaki na ba télévision na bango na ba etando na bango baleka ikolobake na mois d'avril au tozali bokono oya corona et aussi la main to moniki tozongi normal te température ça toujours élevé ndenge zalaki ba misala ezo sala maté ba église ya kokangama entre tapé bana nzambe misusu epesi bango kanda bato pe bazaka ba croyant na ba non croyant epesi bango kanda siku bakomi kotuna basala nzambe bino apport na bino eza nini par rapport à bokono. Bon en fait premier ça que lelo ndenge likambo ekoyi na kati ya monde boye chaque personne veut s'illustrer muto soninga monana. Hein, n'importe quoi, le biboye. En fait, pour parler de la part de Dieu, il faut bien écouter Dieu. Il faut qu'on ait malam. Pour ceux qui ont malam, pour la carte, même mine te oka. Oka voit na omo oko kango, voit na yo, voit diable pe et le baga, voit nzambe pe et le baga. Donc tous la maele, ceux qui le kambo, besoin de ma cancer le bien na yo bano, Dieu m'a dit, zamba le bien ngai, moi boy. Tango simbate il faut avoir des précisions de la part de Dieu avant d'annoncer quelque chose. Et on m'a appelé ce message pour non, il faut avoir des vraies précisions de la part de Dieu, même s'il faut que tout le monde combien de fois pas précision pour le lobby. Pour l'instant, la maladie Oyo, je crois que dans le monde entier, personne n'ignore qu'il y a une maladie au laboratoire. Il y a une maladie non. C'est une maladie qui provient de laboratoire. Je crois que les scientifiques mais le corps est parmi les éléments où Jésus-Christ a appelé ça pour une prophétie qui attend de la fin. Il y a Souka, bien dans Luc, chapitre 21, verset 11. La Bible est clairement et le mokwana. Le dit que na mikolo ya suka biloko uzala tan suka zo koma parmi ya biloko wana maladie bazota malade na kati wana. Voici donc au Bible zoloba wana Luc 21 verset 11 le Bible. Il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes. Nazo insiste pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Je crois que la peste est une maladie où il y a des gens qui sont belé, il peste en français. Mais il y a une pandémie, virus, tout ça. Et je tue belé à la fois. Donc, malgré que c'est une maladie qui provient d'un laboratoire scientifique, mais ce sont des signes pour les chrétiens. Il y a beaucoup de signes que Jésus-Christ a zozonga parce que bon monde a et vous savez ma peine n'est pas ils ont le début pour nous ils bandé les pesants compenser enseigner sur le retour de Christ. Donc aux hommes ce n'est pas la fin du monde. Ça ce ne sont que des choses qu'on annoncer retour à Christ. Voilà on a kolobasiko. Mais par rapport à la maladie, il est vrai que la maladie existait bien que bisou na Kinshasa il y a beaucoup de doutes, de tâtonnements tout ça. Mais maladie en Ouest tout le monde a la télévision comment en Europe ils ont ça là. Bien que la chaîne européenne, nous savons que c'est une maladie qui détruit les gens. Ok, merci Mingi Pasteur. Tout le monde qui est collègue Nabino, Pasteur Walesa, na ba télévision azako de kazo senga mawanzambe na Congo, mawanzambe. Malgré ba Pasteur rebelle bazako le kabazako contredire par rapport à message naé, mais quand même on est ko senga mawanzambe, nzamba kitsa mawanaé na Congo. Est-ce qu'ils en a lisumu moko oyo mboka Congo et salaki, yani loko moko ya mabe oyo e ba congolais ba salaki, yango na kana nzambe kiteli Congo pour que Nzambe asenga mawanzambe tondeni.
Bon, au moins, basala nzambe toza ebele, hein. Bible dit qu'il y a plusieurs ministères, mais c'est le Seigneur. Le ministère est ebele, mais kolo azali moko. Nakati yango no mona babengi yango diversité. Dans la diversité, Dieu opère de cette façon-là. Et biso na mon ami bato kansa ke biso surtout opéraka de la même manière. Non, nzamba diversité. Nzamba uniformité. Na ministère uniformité zalakate. Ya mona nzamba Bible dit qu'il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme docteurs, aux autres comme pasteurs, aux autres comme évangélistes. Donc muto azana domaine o nzamba tindelier à la ministère na ye. Donc biloko le révérend Kabundi allé s'assalir waneza domaine na ye waneza Bastille na ye parce qu'il y a Bastille na ye, c'est connu, hein. Wana Bastille na ye ya osambela, mais pona ko balisumu pona mboka masumu eze belé. Masumu eze bela au Saranate ko banda en Occident, en Europe. Masumu makasa au Saranate, abomination au Sakanate, ma balezo sale ma homosexualité, moi mbali, ce sont des choses terribles. Bazo bala kutra ma nyamara ma mboa. Donc c'est terrible, masumu eza kutu ko bakisa ma au Saranate parce que la Bible dit na tangwa suka mabe ekubakisa makasi. Et ça bel même na Kinshasa awa. C'est terrible donc. Kose abuli mso masumu eza mabete parce que masumu ezali effectivement ezali tilelo et ça continue jusqu'à ce que soit koya ko enlever l'église masumu ba continuer kaka. Mais tout est aussi là lorsque le Christ viendra établir son royaume na katia mokili, là ça sera autre chose. Mais pour l'instant on symbolise pour Namboka, pour Batou, c'est une bonne chose d'ailleurs, moi je l'encourage. Ok, merci Mingi. Vraiment, tout le monde qui papa na biso toujours wale sana basaki na nzoto entre ta biso to tanga la Bible, to mo makambo nzambe mwandambo. Vraiment, to bi ki na tango ya Ancien Testament, tout le monde ka Esther na Bible alobaka bala tabatsa tout le monde nzoto bala tabasak bande ko bondela par rapport au pekaka ya mboka na bango. Mais wana ezaki mambo ezaki na Ancien Testament. Mais na Nouveau Testament ezaka makambo mususu. En plus ça que toza na temps ya grâce. Temps ya grâce makambo belé échangea déjà. Mais to moni mosala nzambe alati basaki angulumiti na potopoto azozwa potopoto mais saleté azomi sopela na nzoto. Eloko wana ebetisi batu mingi mabaku tozaki na balabala na sele ki on ko micro baladeur ngamo na mona kaka par rapport ya ba dur ya batu aza serviteur de Dieu na ko lekisango te on a longola ki on vraiment ebeti batu mingi mabaku est-ce que ko sala art ya bongo etant que basala nzambi eza malamu to eza mabe natoloba ke evangeliste Kabundi ale sa zala na biloko na ya sala matro batu so bahibi yango mais na ina tangolo ba passer mon Bible par rapport à basaki potopoto poudre poutulu dans autres. C'est vrai que dans une alliance quand les gens avaient un problème na Kachamboka bazako les pas nzambe même bakonzi même basali nzambe au moins bazo saki lati dans autres bazu poutulu bazo baka dans autres pendant kolela ma nzambe. Maintenant il est venu changer beaucoup de choses. Que ce bon là moi belé ko bongo la façon sur ça les dans l'Ancien Testament. Matthieu chapitre 6 verset 1 dans le Bible. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. J'insiste bien, devant les hommes pour en être vu. Pour toi mon abino. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc quand on fait des choses pour que toi mon anga. Par exemple, on peut ça tout le monde, na osuna moto na bien caméra, et finalement mon anga na zo pesa tout le monde. Ba to futanga, mais nzamba futanga te. Ba to betana maboko, mais nzamba obetana maboko te. Parce que le que sur le bo mbali pesi il y a moi si et yebate wana cadre au monde même na cadre la prière si mutazo gêné jeune l'Ancien Testament ils ont style nango Nouveau Testament ils ont style nango quand quelqu'un est en train de gêner pleurer voici ce que dit la Bible dans verset toujours na Matthieu 6 verset 16 le Bible lorsque vous gênez ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent les visages tout défaits pour montrer aux hommes qu'ils gênent, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Verset 17, mais quand tu gênes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu gênes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Donc, gêne, oui, basalaka,
n'a pas poudre, n'a pas poussière, pe bazo filmer, bazo lakisa, bazo là. Ça c'est un jeune où il va pas bête beaucoup. Mais jeune il y a solo et seulement dans les secrets. Aux apôtres latino peu propre, aux a besoin de la salité, toi les aux jeunes non. Ou on aux Alexandre battu mona. Aux a besoin Nzamba yo kavote. C'est bien écrit. Nzamba a secret, a qu'on a secret. Parce que c'est comme un secret sur qu'on a calé les public pour l'instant comme il comme un secret. Donc voilà ce que je peux répondre. Merci quand même. Ok, merci mingi. Merci mingi vraiment na pesi ba mbote mingi mais apesi ba merci mingi na bazolanda biso. Na pesi ba mbote mingi et pa ya madongo mala patron na motema ya fête ngoma mama CC. Mama emi kem na Montréal na kata Canada. Maman chérie na pesi ba mbote mingi eskozolanda ngata zoki na pasteur malembe tozo mata na évangéliste. Kolanda kaka kolandisa makaka na Bible na ondongo tangi awolobike soki muntu azo sala jeune il faut que ami bomba pour que nzambe nde mutakofuta nzambe akomba nzambe ekumbama sikoyo muto azo sa jeune azo abengi caméra etelemi liboso na ya bengi bato azo filmer azo sa ba spectacle na nyonso tout bana nzambe ba monyango entre tête ozaka na bato to benga ranateur mais moko facile ba bébé spirituel bazaka ebele ba bébé spirituel pele ba komona bon bandi kotambisa ba image alebi ba pasteur nyonso tout bazaboye eloko nini basala nzambe bozo tia na mitu ya peuple de Dieu. Ya bana oyo bazo sela nzambe ya ba croyant na ba auto bengi ba bébé spirituel. Po na moment oyo mwana nzambe mutu aza bébé spirituel amoni ba bloka boy. Ayoki siko pe Bible ndengo tangi boy azu ba verset wana. Nini ekota na mutu na ye? Est-ce que akozala toujours koyam konzimela basala nzambe to aokoma ko de considérer basala nzambe? Bon, d'ailleurs, les gens critiquent tout et rien. Ah ouais, c'est connu, les gens aiment critiquer tout et rien. Être comme bien critiquer, critiquer. Et c'est parce qu'il y a toujours des pour, il y a toujours des contre. Mais ce qui est vrai, c'est que les lots dans le monde, croyants, il y a trop de fanatisme. Il y a mon net dernièrement. J'ai fait une publication sur Facebook pour hôtel mais les lots mon alanda qui a bana ba beninga partout papa ndeni bisoto ki sangwa prophète mo lobi bofunga ba bible beaucoup to suki na kati so moni suki wana otiena mai o meli yango corona et aux ayote tout. Moi j'ai fait une publication pour le baké biloko boye tout ça attention. Faut beaucoup faire attention ba toazo fungola na kati ba mona ba suki eza problème. Si biso to tanga Bible, si to kenda bazamba tata msozana zo tanga Bible le boko na mtuboye. Suki ko na kati ya Bible te. C'est ko ya ngoti. Surtout ba jeune fille. Na Bible, tu Bible na kati ya sai ki wana otaki pen na kati openye suki otie na kati ya sai ko zu Bible otie. Suki okota na kati suki okota na kati te. Et mais okota suki okota na ngoba Bible nyo sa ta nga peso na fungala suki ozala. Suki ozala nanda ko tamsu mama pe kuna penye ba meshina mwanda mwekotia. Donc ce qui est vrai c'est que aujourd'hui batubazompe satuna biloko ndengwana ole maintenant de lire la Bible omona mutu abandoko lukasuki na kati ya Bible ole luka nzambe azana kati ya Bible yazo lukasuki ndeba biloko marka ndengwana moni ki na église lelo les gens kondima na bangwe etungisa mate. Moi je demande aux croyants comme ça on dit manaote quand tu vois que musala nzambe moko ala sala loko moweza na correcte za na Bible te mais chango pembeni apesi prophétie za na Bible te chango pembeni. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 20, on dit qu'on a que ceux qui prophétient, il faut examiner en haut. Oh papa tel alobaki pour prophète alobaki non. Même dans le Nouveau Testament, tant basé côté à Malbanzambe, on a question de lobby, bah j'ai ko vérifier l'écriture sur ma camarade nous a solo. Mais les lois doivent vérifier sous terre. Oh non, ils ont installé un zam talobi. Pasteur talobi azan zambe. Bozotel melaye ponanini. Non. C'est ça le fanatisme maintenant de la fin au monde. Bato côté na fanatisme, bato côté na idolâtrie, bato côté na culte de personnalité. Maintenant bazo bosse na parole de Dieu au point que les gens sont tombés, sont partis loin de l'évangile. Ce qui est vrai c'est que ceux qui tombent moni mutozo tambalanzelate, tous on s'est makomi, so makomi et le bima kamorbi onate, nous mettons ça de côté c'est tout. Ok, merci. Pasteur Basala Nzambe Belé bakoma kotanga Bible mukomo msusu atangi verset msusu melera ako nimbo lango animboli maloba msusu andi ko nimbo la donc makambo ya zo ko interpréter na o ya tangi eza même pas le moko
ezé le comme sous après na suka ko yebisa bino o bible za kaka moko version na nga ko tanga ngo ko tanga selon Saint-Esprit inspiration ya selon molimo santu nga za ko inspirer nga na ko beta na nga pe na ko ke na nga pe mpanzi e ko sala eloko moko te siko place wana zo yebisa ko yebisa bala nzambe nini o bazaka na ba église ba pasteur na bango atenge eloko mususu verset mususu akomi pe côté ya verset mususu. Bon, Bible le na 1 Pierre non 2 Pierre babi que au moins évangile ezaki inspiré le bananzambe ezaki inspiré na nzambe okoko interprétant ndenge yo monité non il est écrit toute écriture est inspirée de Dieu baba sur baké ezana besoin d'interprétation particulière té moto ali mbola ndenge azomona té non au moins Bible il y a des choses qui ont été écrites selon contexte moboui même temps aux limbola par rapport à contexte wana parce que tout texte pris hors contexte c'est un prétexte. Maintenant là c'est pourquoi moni batou les lois batou somona ce biba deux versets à comme pasteur trois versets comme pasteur quand on appelle ça bien quand on appelle ça très important faut apprendre hein quand on a zindo ba recherche étude quand on a cours biblique théologique c'est important donc c'est très important ya on a sengna bana nzambe bazo atang mingi ya otanga bible bango moko beaucoup de la bible somme tol baliza bo comprendre ça moto à côté même si aza nani ya lubini des temps où comprendre la bible o ya zolba anate ou bien à côté à PC verset ba do banka mususu nous sommes pas obligés on dit makambo bien pour aza pasteur non voilà ce que je peux dire. Ok, merci papa tokomo ke na biso mwana ko chité tokomo ko kende déjà na pembeni ya basuka na biso ezana bana nzambe belé bazaya ko kanga manandako surtout ba obazana ba mboka libanda bazo bimati bazo kende ba misala te est-ce ezana message ko lancer pour na bango tu ezana ba verset oyo kaka pour monyo za trop bible ezana ba verset oyo ko pesa bango pour kende ba fani ndako ba médita kango pour que pesa bango makasi ba bongisa pe peut-être ko la pe ka kutola muki po biki o eza ba signe de la fin ndi yango to monde ko la pe to la muki pe nzamba ye sikwa kokuta biso na eta nini bandeko bana bandako nde ba oke musala te po babi neti na balibanda mboka bato ebele ko kende église la raba dimanche neti na ba bonde biso sangana na ba semaine bango basambela raté ce qui ça na ba verset ko pesa bango pour que elendi sa bango nde bana ndako ko pesa bango na biki bandeko na biso bazolanda biso na moment oyo soko za na biki zo biki déjà na papier pour papa linga pesa ba verset s'occuper te ozara na téléphone na yo zo téléphone na yo okoma ba verset o balingi ba pesa biso poto méditer na moment oyo et là on a encore ba mana nzambe d'abord les amoko non mon nzambe to sambela ka il n'est pas un dieu mort parfois monsieur lobano na mona mutuma zo bana internet ba pasteur ba bungi tout les gens oublient une chose mutu so azobela si quelqu'un est malade ba comme la Bible si quelqu'un est malade qu'il appelle les anciens de l'église. Les anciens prient pour lui, la prière de la foi sauvera les malades. On n'a pas peur. Si on sur l'église pour les toi nous travailler, nous travailler dans coronavirus dans l'église, on n'a pas peur. J'ai vu un homme de Dieu, Azo Sengaba, Fungole ba centre place, malade, on n'a pas peur. Ce que je veux dire au peuple de Dieu. Psaume chapitre 46, à partir du verset 2, Bible Biboye. Que tant que l'union se soit bouleversée, tant que le monde entier est allé agité, nous sommes sans crainte. Tu vas ne loir bangate. Tanga psaume 46 mubimbati na suka. Tanga ngo. Autre chose, tanga psaume 91, 91, nyonso. En dehors de ça, tanga Ésaïe 6. Pardon, Ésaïe chapitre 8, verset 12. Ne crains pas ce que ce peuple craint. N'appelle pas conjuration, ces peuples appellent conjuration. Oui, tu me sois kufa, ba kufa pena corona te. A kufi par rapport au banga bo tam ba tester monnaie positif ay ko banga na créer ba pema tout aka kufi mbala mo. Non, la peur c'est un ennemi numéro 1 des enfants de Dieu. C'est un ennemi numéro 1 de la foi. Ayez la foi en Dieu. Et là, on a besoin des amoko, corona et zali, et ils ont solo. Mais retenez une chose. Na époque ya Noé, Nzambarben absena oke zwali bota na yo, bokota na kati ya arche. Yo, mwasi na yo, bana na yo na basi na bango. Na banyama bakota na kati ya arche nzamba kanga porte. Je m'adresse à quelqu'un ozolanda ngai. Ici ko zawana, place ozana kati ya confinement, mimono ozana kati ya arche ya Noé. Ozana arche ya Nzambe. Que Nzambe a protégé pendant la période de nyonso ti coroné aussi là. Dieu va veiller sur vous. Yango na sengi na yo otanga Genèse 7 mobimba. Okomona ndenge Nzamba protéger Noé na famille na ye jusqu'à ce que
tant mboule sili dirige sili babima vivant mona bango kufa azalité. C'est vrai que monsieur Ogoza la peuple maladie ce jour déjà, ne crains pas, nous avons un Dieu qui guérit. Psaume chapitre 103 verset 3 lobby, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Il guérit les maladies, n'importe quelle maladie. Genèse chapitre 15 verset 26. Nzambalzoba, je suis l'Éternel, ton Dieu qui te guérit, quelle que soit la maladie que tu as, parce que la maladie est coronatée. Et la coronée c'est l'homme sous Nzam abiki saka. Au cause n'importe quel problème, Dieu est vivant. Tombe la mis sur le colo, solution ezoyanga na zana prière mon asala kanzamba bisanga, que l'on sache que tu es Dieu. Nzambe asale la yo pour batba yeba ke nzamba zana bomoy, et je te promets que tu ne mourras pas. Ti quarantaine wane ko sila o bo vandi na confinement e ko sila, vous allez sortir vivant toi et ta famille. Genèse chapitre 27 verset 49 et le bikuna que Nzambe asalaki que n'époque oyo bana ba Israël bakende bitumba bake ko bunda bitumba bango nyonso bazonga ata soda mo akufate batangi nombre ba soda so bakende bitumba mo te akufaki. Donc moi je vais dire que tango coroneuse aussi là votre famille non okufate, vous allez témoigner de Dieu. Je vous bénis. Je demande à ce que vous ayez seulement la paix du cœur, parce que Jésus-Christ est vivant, il est capable de toutes choses. Quand on a katia arche to bengi Jésus, quand on a katia arche ça kondima, au monde que Nzamba sécuriser bino, pebo markati makamunyonso. Que Dieu vous bénisse et qui vous garde sincèrement. Ok, merci Miguel, tu connais vraiment la souka, tu bandes kuna shit na biso vraiment, nebi qui vraiment besoin que c'est pela on se balanda qui sont les bandes peut comme la souka oyo. Na promettre bino balasima kaka na chaîne oyo, beaucoup monde na biso na koyamba pona bino pasteur parce que bosenga kinga basala nzambe ba défiler na chaîne na biso vraiment, yango na assurer bino balasima na kozwa vraiment biso sur temps live vraiment, bo bongisa kaka ba feuille na ba bic na bino, ba cahier pe surtout ba cahier ba papier te papier ko bunga bobongisa bakaye na bino vraiment na ba stylo na bino pour ça nango wana mbala simalia na kolanda il y a na koyamba mosala nzambe vraiment pour que bozwa ba verser oyo koki ko sunga biso balobi malobe ko ya nango ko leka nango mutako ko loba na ye mais eloko eza beaucoup plus important pour na biso bana nzambe ezaka ko yeba liloba pour le moment au biso to fanti bandi ko biso fanti na kati ya kokangama oboza nangona soki bozo tanga maloba nzambe Bible lobi na Josué 8 son abosanité babi ya que ce livre de la loi n'éloigne pas. Chapitre 1 verset 8. Chapitre 1 verset 8 ne s'éloigne pas de ta bouche, lirez-les jour et nuit. Donc yangwana kaka o biso to memela ki bino message kaka ya nzambe pona mokola lelo pona ba ndeko nyonso baza ya kokangama nebi ki boza ya kosepela mingi vraiment papa to comme na biso na suka moi mot de la fin pona ba obazolando lisusu na moment oyo pe pona bana na yo nebi ki bana no bazozanga yo mingi ba yiba osola na papa na bazolanda ba mate ya papa na ba Facebook mais baza na posa présence ya papa mais bazokoka te bazokoka komona papa te vraiment ko koloba na bango. Là, nous savons que vraiment nous croyons que bientôt le Seigneur va faire quelque chose. Je n'ai pas de date à fixer. Dans la zone d'Imake Kalate, nous avons aussi cet événement Oyo, au Sambela. Mais pour l'instant, avant de continuer au Sambela, ayez toujours votre Bible en main pour nous tanga. Mingi na biso tout ça internet, talaga internet oui, je dois tango internet ezala, tant pour tanga Bible ezala. Et puis bon maboye, tout le monde gâté, moi moko basa isolé biso non. Eza batan OEP et au permettre biso te ba ko kota muzindo ko tala mitema na biso to tamana na nzambe pour que tout monde ngisa pona ko zonga Jésus-Christ. Donc je m'adresse à tous mes enfants de l'église de la sanctification, tous ceux qui sont aussi mes enfants bazani banda mboka, nzambe na ngai auzana bino. Bible dit que chaque chose a son temps. Et là, quand on ndenge banda qui est en bande nango, ils appellent na souka nango. Mais Jésus-Christ a na souka te, tu continues toujours au sambela parce que les portes de ce jour de mort ne prévaudront pas contre l'Église. Que Dieu vous bénisse, soyez dans la paix, n'ayez peur de rien, on va se retrouver. Ok, merci Mingue. Nabino nyonso bolanda kibiso vraiment to comme na biso na souka. Restez toujours branchés sur Congo Gold Télévision. Michel Mayabou. Ba émission ya kitoko
culturelle, politique, religieuse.